leader a mis à sali et ça le coup là a falta ba comédien de respect. Ce qui est là pour ça soutenir Mama Ida. Ah yo souffre monde de phénomène. Mais ya mke ekota analyse. Hein? Ya mke ekota analyse. Et biso za na pour ça ya mke na ita. Biso tout doza ba comédien a sali réputation na biso. Abale yo pas. Il pas ça comédien. Yo na kisaso ba leader a mis. Ala comédien ala humoriste. Ye eza ndenge na ye ya kobetela matolo bato ba ntango bakotina mwa moke ye ba azwi ye nde azalaki mpia kasi ko atali kaka bato babeta bamatolo baokipe lisusu te nde akreaki eloko wana Chaka Congo azoya koyede bino moto abeleli asali boye artiste abeleli tout ça bokomi Chaka Congo aliaka mbongo na mituna biso mais tout ça Chaka Congo na leader ya misi bandema fallait alikaka faire il fallait asali lo moko faire fois ya pour la belle vie avec ici maman Olive maman di mama belle vie maman Olive le moli belle vie à si la nande ba on bali ba ye ba ni karelo ni sala ki aux en a problème ya nini mais quand il y a zali wa yo zali na Luanda awa obenga eza obligatoire te ka foto kutana bato unakutana na bango c'est bon na Luanda mwana mke make mukolo siko amake nani pona amake phénomène wana za kwa te phénomène wana za manque de respect oui asali ba falte de respect ate phénomène musapinalisu wana za phénomène titindindi mais maman biso to za ba petit l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chienne par excellence Yé Nini Banangola Gemidor TV eza na ba émission ya makasi ba théâtre ya makasi Lelo libeba lelo libeba balobi biloko bien bagage ya bien bafilme ya bien bainformation ya bien eza awa bosabone talaka nga na za wana bokomona nga nde bolingaka nga partout bolandaka nga bokomona nga Gemidor TV kende liboso avancé odingo tala nini odingo tala bakaki odingo tala batéâtre odingo tala bémission kota pasi msusu te place Jino Lanzali soso pe mobutu azali bato tout bolinganga na opi bolinganga te bosabone boza besite nyonso tout tozosala awa eza super canon eza super barbara eza kosala makitoko makasi bandeko na ngai baba de yo nzinga uzosala musene yo kitoko nde ezali chaîne na biso chaîne na bino chaîne na bato banso bosabone massivement parce que bokotala biloko kitoko bagaka kitoko bafilme kitoko baserie kitoko bafeuilleton kitoko baémission kitoko nyonso ya kitoko ouais balubi mutu akima te mutu ajape te biso nyonso musapinzila moko bosabone tosabone basabone bosene te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement bosabone bokozwa baémission kafu bokozwa bagaga kafu bokozwa vraiment makambo bosabone vraiment massivement borate te est-ce que si nakosa bino nano te est-ce que si nakosa bino nano te boumela bateya te bagage n'importe un temps bosene te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement on a lu massivement na s'abonner tout ça na biso nyos tout pour tout ça la décider na ke ku s'abonner yo so la nin bobandola na nzate bobandolia ki ya mal ki ya dégâts bosabone parce que nga pe na s'abonner donc yo so za distrait de gauche à droite ta ba star na bino tout bolinga a talanga wat te pasi na zanga wana ngana bango tu so la raté so di mutal utani ngao ngana ke ku s'abonner ngana ke tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours nyonso tu yikitoko izene Gemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement tuja one let's go l'initiateur c'était Yonti balandi émission na bino ebolingaka tokundola bosolo
tokundola bosolo ezali émission oyo elekaka na Gemidor TV. Vraiment Gemidor TV balobi yango nde makambo chaîne ya piko na kati ya Luanda babi concurrence te mabe biso ozalaka concurrence te tofingaka moto te tocholaka moto te biso kaka nde mosala biso kaka nde boulot. Vraiment mpe awa na kati ya plateau na biso ya tokundola bosolo awa ezalaka kaka bosolo seki bosolo loba nde vérité parce que lelo bato ebele balingi balobela bango vérité te soki balobi vérité alobi keno apeti wana manke ngai yaya wana manke ngai leki wana manke ngai papa wana manke ngai tantini wana manke ngai parce que bato balingi susu vérité te awa na kati ya émission lelo tokokundola makambo ebele. Je pense que moto naza naye na plateau aza moto oyo ndeti biso bakongo tolobaka keno teta lioko moto atetaka linyoko mpenda pa akabolango na katikati. Donc awa émission oyo soki toyambi yo na plateau na biso toyambi yo seki oza moto ya bavaler seki oza moto oyebi koloba seki oza moto oyo tokonstere keno okoki koya na plateau oyo seki oza moto oyo totali keno okoki kokundola bavérité parce que awa tozali keno tozokundola nde bavérité tokundola nde bosolo. Vérité nyonso baloba yango te mpo na nini? Vérité nyonso basoki balobaka te mpo na nini? Elongo wana na nsima caméra tozali na ingénieur Don Bernardo et na kati ya régie na biso tozali na ingénieur Rigen Epenge. Vraiment bambote ebele place ezwami bino na bambote na ngai nabosani te na mon boss papa de Nzinga babiye mikolo naza kobenga ye congélateur ata biloko eza moto ndenge nini so akoti na congélateur akoma pio ezokomisa makambo pio na ndenge osakana te. Papa de Nzinga bambote ebele mon boss place ozali e bambote na ngai na mama Bita Nzinga Masamba bambote ebele babana nyonso na kati ya ndako napesi bino bambote ebele. Pourquoi mpa napesa bambote na ngai na Thierry Kasa le frontalier ya mboka napesi oyo bambote movie na kati ya plateau naza ngai moko te mpona kokanga maloba te nazali na moko ya baartiste ya mboka na biso de Panama bondeya watade bwana ete ça dépend ya r ça dépend ya r oyo na pays nde akotala biso na émission oyo donc atuki esalinga plaisir makasi mulumba ya kotala na kati na Luanda plateau ekuba. Merci. Et puis otali bacaméra donc merci. Félicitations à papa de Nzinga en tout cas bamakanisa boye papa pazali moko te soki moni papa tosala makambo se mama pe alinga mama bita na pesi bino bambote place bozali papa de Nzinga na mama bita Nzinga en tout cas félicitations na boulot donc bienvenue Kamba donc esalinga plaisir nga pena profiter na pesa bato baosuna na kati ya Luanda awa wana moni mama José Kabelo babi mama José Kabelo azotika dipana mate Clarisse Mabila babi yayo yango wana babi mama Berthe mama na Bene ye azotika ngati na bosante Sandrine la coréenne babi mwasi ya batu ya Josa Luindula Nzuki baonde baosa pena ki ya pichu dipana ma FBI toucher laisser mokonza ba mineur na kati ya Luanda pena puna sala Jacques-Claude Van Damme mokonza ba mineur vision de pigeon na bosalité trésor l'an 2000 petit frère propre bongo José wana mona kasinanga donc ba moti la vidéo place besoin babenga ba mineur te babenga ba manga de dej donc siki na longwe mineur na komi manga de dej mokonza ba manga de dej voilà yo nika dej zani ni ba mwida wa ya se ouais Dimitri ba manga de dej volumba de Panama basangoza ndenge nini moya Luanda okokango na ebisio Moïse Katumbo esalaka bimi suma wai donc moi ezobima 6h suka 6h moi ebimi mais na ogonta kaka talaka yo ebika so ezate photo gonta kaka mais na sepe la Luanda c'est bon Luanda pena c'est bon moi Luanda ne te Luanda te par rapport à qui les différences ezali qui n'est à qui wana mabele ça biso ba différence en haute différence venez ça qui nous te yebaka ya kala wana ya tama mubutu yango eza sute libo ya oji papa Shera yembaka Kishasa différence ezali donc qui nous ya kala kati manzazi mama na Jeben na Jesi
yaya bato ya Pigason po bango batika Kinkala. Donc différence ezali na ndenge visite c'est ya bagarre boule Luanda pena pepele okine koma salite mais bato bele pe na kini kuna baolo bakeno ngola pese beba na ngo angolais beba na ba activité ndenge par rapport Argentine dans sa bim sum kalambai na lelo mbele omo senti pena ki bato tu ba sa makudila ke kalambai mo Argentine ba dans sa Cotazo Tropicana mais lelo mbele pena Argentine ndimo bato baolela bato ba pereja ki bokungu ikela epsio mais ngana olela mabe na batas na ba café na che voilà ya boezalate voilà papa de ondinga na ba café voilà na befort ya secrétaire na biso Caroline et Isabelle to peso bambote place zwamio na papa Guilhem Makambo na befort na bango basala befort que no maïza ngate café Caroline Isabelle a solisenga mabe ingala on peut sembote te pour solisenga mabe ya sola très bien a solisenga to meli café le ko ya zali Bon, a solisenga mabe te a solo là bien voilà Naibi voilà solo là à la femme de parole voilà solo là Carolina moi si alors moi sous senti moi si choco fois pas instantané mirebolante ce que solo li kitoko ki sala na pebi mais banda oye okomi na Luanda masola ba boss ndeni ko ba babi but awa na Luanda masola ba boss ndeni ko Luanda ba boss ba comment okima ba boss na ngai boss na ngiza kaka Josa Luindula Nzuki Josa vient nga Josa Luindula Nzuki voilà mobala bata Sandrine la Corée maman Sandrine ba mi pote tout ça yo yebi donc boss na ngande wana mais à part ça na mona ba boss te ba sila obenene de ngana moli ba mote seki bazala rapete mais biso to on na bakina bato ya Luanda to na oyo ka kena Angola bo oyo ka pe ba komo ba boss mo bo ba de na oyo kana ngamo na nenga fote c'est que yo na ngonga mabe na ebite na moni na ngaba boss te na moni kaka Mama José Kabelo ba biso oza posa ya Kabelo pe na mwasi abwa kama luka kaka Mama José Kabelo na Mama Berthe na kikolo wana bango nde basimbi kikolo na Clarisse Mabila kota kikolo na kota te Mama Berthe mimenga na kikolo ba biso komi kikolo te seko zana na Luanda te seko zana na Luanda te ta ngana kinai kikolo Voilà, Nicole, on appelle maman Hortense. Maman Hortense, ya manette. Voilà. Malgré tout, nani vient dans nani ejoka wapola memanga pa maman Hortense. Mais na osala ka effort na komona e. Christian Shoga, oh non, tu reconnais pas maman Hortense, mais ake mo ka kimingai. De tout ça maman Hortense. Maman Hortense, en tout cas nazo ka basa. Nazo ka basa mona maman Hortense ta linette na olata, o eza ya mzwa ba. Uraza posa pinana yepa mama Hortense na kikolo wana ngamuko pinana sati mama Hortense ona yoki basango mena omoni te Christian Shoga kimenga voilà voilà lokolo beleli boye je pense que non maman Hortense aroyoka pe parce que aibi que non yo no ngamba ba pièce la pas pour misolo bena ya o ya soki na petazol pena boye ba talentine ba bien te mama Hortense voilà et pas na matozo na kati émission bien c'est que na bon voilà ba tu peux dans na bango c'est ngato dédicacer bango za mabete voilà atu tant na publier que no yambo lelo mutu mo lobi tuna na ndepanama na bakin azala ko sala arna azala ki na ye to yeba ke depanama mais na Luanda bit na ezania ke sala ni na Luanda l'un des pays des Congo ne Congo Brazzaville eza ndenge Luanda ezali ndenge Congo Kinshasa ezali donc mutu tout atambola na bit jamais mutu akotambola kiendi akekaka mpona komonela mboka te bit ezali oyo eza etando moya kopasola yango pene eza te mpo yebika badongola miso bakoma tropicana bayosala biti na ngai etala boye mais nazaria sawai donc bienvenu kamba mais so atunaki bongo mpo parce que point na ye ezalaki eza na bandeko na o mosusu mpe balekaka déjà awa artiste mpe balekaka mbeta bamonike kombo koma cimetière mpona bango babimi na bango kongo donc mpo na ye yango wana moneke non te na bagara boule pena na ndenge ya esprit ya bien théâtre eza na Congo baosala na bango ka baventure baosala nini baventure ça veut dire
barépéta komi baosala bavanti baoselo te Oh. baoselo te bagroupe ezali ezorépéte chaque lundi okende baleka na tv ni baleka na tv ah oui bongo ezosala mosala mpo leka te bongo belvi na sila baoleka na tv ni belvi na sila belvina sila bazala awa kasi yango nalobi ti yo lotuni baleka na tv ni yango elatuni yo bazala awa baza na kini me baleka na tv ni kini nde eza source bayebela ye bango belvina sila bayebela ye bango na ngola to na kini na nzonzengi na batelevizio na bakini kasi yango wana tv d'abord premièrement eza na théâtre eza na tv o théâtre oyo biso tosala eza na tv tokanga kishasa oyo kishasa nde okoma okende donc fo visibilité ezala visibilité fo ezala so ndenge osali constat ndenge olobi keno baosala so momo obimisi wana te baosalelo te baosala bavantir momo obimisi wana bavantir wana ndenge osali constat mpo théâtre ya ngola evivre quand même ndeti ya kini ndenge ezalaka fo basala ndenge nini moi conseil mpe esala bien po parce que po théâtre ya ngola evivre esengaki bacomédien oyo bazalaka awa oyo bavivaka awa bazala ini bazala eloko moko bakoki kende na bachaîne oyo ezalaka awa badeveloppe to baosala makambo ezoleka na bachaîne wana omonaki visibilité na bango ezala mais awa oyebi kende na mboka portugais awa fo kosala kasi bango mpe balobaka portugais bongo osike na mboka bato baloba portugais nyonso balobaka portugais kasi baportugais mosusu eza ya kokende boye ekomi na portugal te bakoyoka yango kaka so bakomoleka kaka ya baeu wana biso tooloba bakoyoka yango nde esalaki teyete ya biso oyo tosalaka esali etombwama na ngo baza mokie oyo ezaki toleki boye okebutu kingani bamokie badimi bongo bano bazala awa babotami awa baosalela teyete awa bakoyeba bango te moni différence bakoyebana te ntango na oya boye ntango na oya na chaîne tozalaki na vie nanga ejoka papa ejoka toya naye toleka ejoka bayebeli awa te bayebeli na kini mpo abandaki koleka na tv awa ejoka lala komsu tokolala tolamuki bo ejoka daye mais so tolobi keno makambo oyo ya bakolala tozala mpe nano na katikati soki makambo ya kolala eza kaka na ngola te meme na bapoto mpe kolala ezali te mudakosa te na poto te na poto tokima bato te depana na poto meme na poto mpe kolala ezali baartiste ebele mpe baza na ngola te me baza na poto oyo mpe balali mpe deja est ce que meta ayokanaka na bandi sikoyo yo toyinga ndeti nani meta ayokanaka meta pika ayokanaka bomona bagaki basalaka te yo tala yango te nga nazalaka chaque fois na internet yo mona meta te meta pena ayokanaka kaka nde meta oyo toyebi nde meta oyo oyebi ezala pena na vérité bon omoni poto eza business kasi natuni yo toyinga ndeti nani tokende abi meta ayokanaka nga natalaka ye omonaki na lider ya misi te basalaka bagaki meta otalaki te na lider ya misi nakoya place wana ve na biso sami mokili eza sami mokili omonaki kaka omonaki te ve na biso sami mokili yo omonaka sami te te nabi te keno outotala elo moboye basali na koko swag sida bilelo oyo jose de londe babika bali oyo omonaki sami moki te omonaki apo te ezalaki libala te ezalaki te ya tete so vike bale jose de londe bapesaka soko asali eloko yango moni kebu eza libala te ya te wana sikoyo jose de londe asalaki mpo azonga lisusu bendeni te ye azalaka deja jose de londe azalaka deja azwi mwa te ebele keno oyo mpe agarde no basilence na ye toloba bosolo azwaki mwa te agarde mwa silence na ye na visibilité mais ye aza moto ayinduso motiki otango aye asalika mwelo moboye mundoki oleka delanda bali ozuka jose delanda yana moto mosusu nayebisa evinaki eza teyate abi okosi me nga mpe ntango natalaki yango na confirme pendaki ya libala po nga nalala baine mpona kokota réseau social na confirme pendaki ya libala bon aza mpe moto ya boso abali eza mabe
aza mutu aza na mai na makila na nzoto ekobala ya mabete me bato ebele balingi so abala te te suwe ya bato ebele ye ne koba balobi ke no azwi badéception mingi donc avant nane na ndenge wana azwa ba déception balobi azwi badéception mingi ayi José Delon ne pena kozwa déception nde oyebeli po koswaka azwi déception bino bosala bashe oyebi Delon nango te na ladi esobe phénomène lipasa na ye oyebisaka tuna ansi luzolo oyebisaka qui est José Delon de Sida Bileli mais déception yaka koma yani déception yaka koma déception yaka pendant que ozalaki na mutu oyo otiaki makalisi bozala na ye boza esu te ekoti na kati ya déception te eza déception te ezaki esimbi te totikani eza déception te donc mutuka ekufeli wana mutuka ekufeli nango wana chaque client débrouillé to boza ya transport te olali na kati ya mutuka mpona yo siko ndenge otalaka zana na kati mpona yo ndenge otalaka balingama makambo wana ndenge ekendelaka ye moto azalaka na faute bien bato bapartenaire na ye nde moto bazalaka na faute bien bakomprenaka ye te wana siko ozela moto okutaka na ye otuna ye wana eza vie privé na ye jour okutaka na ye mpena fafa otuni estce eza bapartenaire to yo nde moto osalaka mabe président José Delon tokobenga en ligne mon président nazalaka barespect ebele mpo na yo oyebi oyo molumba na yo donc po toa aline question oyo nation entre parenthèse donc jour na okoti oyo na ligne je pense que question oyo ozanga te soki ezangi rappele ngai yango voilà depanama nayebi te théâtre na biso ayo yangola te théâtre na biso ya kini ndenge osali constant nde bonda okende nango sikoyo balobi théâtre ebebi yo lobi na lwandawa kuto ya Luanda kuto pende mais na kini siko théâtre baby pona yo constant yo sali nini sali que no théâtre le lebe ba ko bon elo sali que théâtre baby na Congo eza ba mes attentes o to koma na nkulu baby que Belleville na sila ba lobana te donc muta Belleville fasuka pas Belleville muta sila fasuka pas sila wana ba fanatique omoni nani que son âme repose à paix. Richard Mukora auto kufa. Richard azaki pas Belleville. Et celle qui va kaboina Belleville. Richard n'a retourné pas Belleville, mais ça pas Belleville. Azalaki pas Belleville. À comment il n'est pas Belleville. À travailler pour pas Belleville ça entreprise. Le soro zakuno zakuno. Le temps où ça qui est simbité. Richard akei azui malade akufi. Moni degré. Ok. Ceux qui bazalaki na bonne relation. Ndenge Richard abandaki kobela. Balingaki basalisa ye. Ayiki ndeko na biso apesi hôpital. Loma. Ndenge titani. Et puis, ma sœur na biso nde babomi siko théâtre. Kongo na yebi. Ba sœur na biso nde babomi théâtre. Baze belé. Baze belé. Ba Marie-Hélène. Bango tout. Bango tu wana bango tu nde babomi bango tu po soki tokei pene na bagara buna ndenge ya idéologie bamama to maître pai que son âme repose à paix venga Dios bazalaki oyo aza na groupe na ye oyo mpo aza na groupe na ye mais osanti ke moi eloko moko boye ezali mais ntango basere na mpo na miniti oyo pena bango nde baza na top ozomopona na kini wana pena basere nde baza na top neti basere nini ozolobela po misu baza besu na bato babelvi basila baexil peshanga black light bamama top wana baza ebele bamama moseka bamarie-jeanne ebolole bagrâce anzimbu sola poto bagile dalman ozomopona bakokete sasa bakokete yo mo webi coquette petite sœur na ngana utaki kopela mabe akanga kini na tina ninga balaki zo pona donc pouvoir ekita côté na bango mais lokola ba basi ba yebi ko saisir opportunité te ya momoni glissa mo boye mais na bagara boule ngana osola na vina ngala die sobe tout montre tout ordinateur na sida bilele koko swag na fisto sai ma vinga président ba patron ya ba comédien bazongisa industrie olobi patron ya ba comédien
boya ngozo tunaona ninga kisongisongi boya oyebi yango te ke Fisto Saisai azalaka plateau ya bacomédien. oyo nayokaka Caleb alekaki na mbongo yango natuni ndenge nayaki songisongi te nayokaka Caleb alekaki na mbongo oui yango nalingi yo confirme ngai ota nayoki olobi patron ya bacomédien sikoyo Caleb mpe azalaka na mbongo Muyombe Gauche mpe azalaka na mbongo so yango wana nga nayebi Saisai nde patron ya bacomédien. Fisto Saisai bo Caleb babengaki patron bacomédien mutu babengaka patron bacomédien eza Saisai omi Muyombe Gauche babengaki patron bacomédien Muyombe Gauche tuta omopusana kaka lelo ye kala azalaki na bato te akomobendana kaka lelo na mamatanga omoni mpe atingo fasade mais kala azalaki te obenge patron par rapport wana mais faut koyeba ndeti baprésident Caleb asala deya bon naza mpona concurrence te donc bambote ebele Caleb asalani olinga koloba likambo bambote ebele na président Caleb bambote ebele na président Saisai kebana bambote na oyo yango depana mamutu alinga tanga basongisongi ya nini yo nde mutu oyambinga na plateau yo tanga basongisongi kasi yebisa biso éclaircir biso président Caleb alongola famille mwasi bana alongoli bango me mwana na poto soko oza na mbongo te nalobi soko oza na poto Fisto Saisai mutamima ye kuta amema nde sikoyo wagon ye amema famille te mamema wagon ye amemaka donc akozwa amemi yo kokeka anniversaire na yo kofetango kuna omoni mutu soki eza tana ye topanama ye ozala mutu ya baparti mpe ozala mutu ya baparti mpe nde tokoma omonake no mutu oyo aza mutu akingandi ongana mutu ya nzambe namwana okokende na tendance te na oyo bamambasolo émission tita yango eza nini tokundola bosolo kasi tozokundola bosolo Fisto Saisai amema kutu famille te amema na bato sikoyo soki akomema ata 19 personnes oyo akende na maopoto soki ozotia Fisto Saisai patron bacomédien donc ozwi mpe nana sida bilelo tie na kati wana Fisto Saisai na kati wana patron ya bacomédien ye moko mutu alobaka na José Delonge mpo okotisi na kati ke ezala patron na ye ozwi mpe na José Delonge aza sida ya bilele koko soki hymne national ye mutu aye na makambo omoni baigrek moetu ebetami José Delonge kote wana toolongola te ladi esobe le roi du rire to Fisto Saisai ye aye na ye patron sikoyo oyebisanga donc po tocomprendre bien seke eza nango ya batitre wana eza ta moto aza ne bongo te aza bongo te yo oyebi te ke phénomène esobe aza le roi du rire yo oyebi yango te oyebi yango te yo oyebi te ke José Delonge nde sida ya bilele oyebi yango te sikoyo eza batitre nde lelo oyebona balia aona kikedi ndika balia aona kikedi oyebi te mutu ya mutu aza na tâche na ye makambo phénomène esobe aza ya kofashe na miniti ya ndenge osakana te nalingi so te nabakisa lisusu mai likolo ya mai po aza ya kofashe na ndenge osakana te na miniti oyo phénomène esobe c'est normal afashe ko lider amis agafe bapropos na ye atenaki wana ezalaka mpe na katikati ya likambo papa na ngai ezalaka na katikati ya likambo te makambo lider amis asali wana eza malamu ponga kuna natuni question te yo mala moko c'est normal faut afashe po parce que makambo lider amis asalaki bongo afashe mpona nani so ozalaki naïf etake phénomène ngai nakangisa lider amis akangsele wa fo bango baye bakutana kuna na poto bongo na poto nde akokokangisa te kaka na poto kuna fundi ebaki na justice mondela akota makambo wana akota te kwani makambo mama ida bake kosalisa émission ye moko mokolo avandi wana na kisi azoloba ezalaki coaching so ye abengaki mama ida te mama ida alingaka lekana ya tv te asala émission soki moto asali mabe toloba na ye tosali mabe eza lolenge nde asala ngo awa mpe na ngola na sere na biso moyindo
asala ngo pe moyinda boyi na ye aboyi moyinda boyi na ye alobi ke non makambo wana ayebi nango te natiaki yango lobi awa natieli yango tokundola bosolo biso atango wana asali kaka ke nasalaki émission natiaki wape na émission asali kaka po akouvrir ndeko na ye asali kaka po akouvrir ndeko na ye botiki soki moyindo aboyi boya ko bilali ko bilali yo otala yango te epanama ozala na problème na lider amis ya nini yango lider amis tozalaki na tourne na ye awa kasi ko tozala na problème donc soki osali mabe moye baloba no eza te po tozalaka bien nga azalaka bongo te so osali mabe epuis nga nde nazalaka bo idéologie na nga nazala nango nakolinga te ke mwana moko moke omanke mokolo mwana moke amake mokolo siko amake nani mpona amake phénomène wana eza ko atie wana eza manque à respect oui asali bafalte de respect atie phénomène musapinalisme wana eza phénomène titindindi biso toza bapeti ya phénomène wana tokolinga yango te mais mama Ida alobi ke non aza na problème ya ndako $20 impossible mama Ida place afandaka na njili wana ndako ya $20 ezalaka te ya $40 kuta ezalaka te seigneur nga nazoloba vérité juste na makambo oyo ozopona nga nayebi place mama Ida afandaka biso torepetaka na entrée ya njili wana so sisi référent kim oleki avenir liboso ya mibale torepetaka wana chaque lundi na jeudi torepetaka wana donc tokuta mama Ida azala na njili tokuta na ane trop groupe na bino ti siko efonctionnaka standard ezali nga nazokamba nano bon nga mlanda kokamba ntango nga na yango la gile dalman ndatikali wana na adete na biso ya kimpoyo liseke patike ngamba longwa olingo tu napesi kaluji pa ngai naomona lelo place oyo depanoma aokundola ngai oyo donc nga natundanga kaka patike ngamba longwa te mpo olinga obakisa lisusu bagrâce ya nzeku balongwa banatu ikoli balongwa kozala no mpe wana olongolisi bato ebele kozala no na groupe wana olongolisi bato ebele wana batete oyo balongwalongwa bongo mnalongola bango kasi olobi groupe eza ya bino ti yango nabi kozala groupe eza ya biso oui c'est bon groupe eza ya biso naza te groupe na bino ya famille mama ya biso patala kuna mama te mais yo ozo représenter déjà oza représentant déjà naza représentant ya José Delonde Sida bilele Coco Swag pour nazalaka na groupe na ye epuis biso kuna eza teke okoza l'équipe nord epuis bato bazala na standard wana bayebi ndenge koma José Delonde afonctionnaka ye mambaki ya na leki eza te ke mpona aleki na ye anéglige Gile Dalman aprivilégié de Panama bosana nazwaka pena bambando pena mwa bungalo kape ozala wana diyuma mokubu merci beaucoup vraiment émission oyo soki bosepela nango botielaka biso bacommentaire wana esalaka bien soki mpe boza na baposa ya bamituna ya kotuna biso bosala yango oyo kosala bien oyo eza émission na bino tokundola bosolo vraiment elongo na baartiste na bino esengaka ke chaque fois tokendaka boye tokundolaka bavérité toloba na bavérité so toloba na bavérité te ekosala pasi depa na mazali awa aza kaka juste prendre bavérité baquestion eza ya ngai baréponse eza ya ye epanama nini oyo yo omoni mabe tozonga nao nsima yo omoni mabe bacomportement oyo leader amisi afisha awa na ngola et oyo omoni mabe lelo oyo esali keno esala keno président ladi esobe akoma ntina point lokola keno batushe na liso omoni eloko nga na moni mabe biso tutu wa bacomédien eloko leader amisi asali eza lokola afalta bacomédien nde respect mpona nini oyebi niveau batetaka biso bacomédien ke toza bata pasi bata kolelalela bata nzala sikoyo ye na niveau na ye akoki kozwa te ke ata ndeko na ye azala aosouffrir
akoki koya te kazwi mama ida afandisi ye atieli ye micro abanda pose baquestion moko boye eza bête eza trop banal ke mama ida asouffrir mama ida azokelela ndako ya $20 nga nayebi so nayebi mama ida bien majili wana kote mama ida afandaka ndako ya $20 soki azali na mposa soutenir mama ida bengai na kuru dimba ke mama ida yo souffrir bon nga na mbongo te nde nauta ipoto zwata mwa 500 zofana asali bongo po azokende Italie bapesa tu $500 azokende Italie apesaki ye $40 kasi parce que ayebika okoma mwana poto ti azokende Italie mais ivalaka tika na ye asali elo ezalaka te eza oko atumboli nde phénomène ya moke ekotaka na liso ya moke ekotaka na liso biso ozali na posa ya moke na ye te biso oyo ekoti makambo wana ndenge makambo eza nga mpe na comedienne oyebi te makambo eza ya Lisboy makambo esobeli oyo ekoti biso te Lisboy na standard na groupe ya Président Elombe batekaka bakoni na Lisboy nde basalaka théâtre biso tu toza bacomédien asali réputation na biso abaneki ye baza comédien yo na kisaso oyebaki lide ya misi mwana yebi te eloko natuna oko eza masumeni koma bino nyonso baotuna bino kaka keno aza comédien boboya yango aza comédien te aza humoriste tuna ye azwa formation ko phénomène wana oyebi bato phénomène abimisa oyebi idea misi osisa biso maloba aotisa biso maloba ndeni aza ndeko na biso asali mabe tozoreproche ye mba nsima asala ngo lisusu te koko bilali asalaki miso bona koko bilali ka ya bajare wana koko bilali oyebi ke koko bilali na Kinshasa asalaka nano pa major apart kosala théâtre major afutaki mbongo so ye eza ndenge na ye ya kobetela matolo bato ntango bakotina mwa moke ye mpe azwi moto azalaka na poto abeta su matolo moto azalaka na poto kofi kuta abetaka matolo kofi abetaka matolo bongo ye abeta matolo kasi stratégie na ye yango wana ya kobetela matolo siko ezosali réputation na biso bacomédien bongo pourquoi pas ntango ayaki na Luanda wa bokutana ye mpe bozalaki ezalaki bayaki nango te mpa na yo ke nga mpa nange esimba te nga mpa nange eleka te eleka nao ndeni nga na soda eleka nao ndeni esimba te so eza moyeke yango akoyetela moko oye mpe kosoluse te esimba te ya komeka mpe te akobana nao ndeni akobana nao ndeni baje wana ye na kopana biso toka basoda soda ya piko abangaka te asumbi likemba biso toka basoda nasali Damson Telesme kanga la machine de guerre soyo oyelaka baje wana ayeleka te so ngai mpo na ngai ayebiki mpo nasalaki opa misho te to pa samba te na azwi mama ida mosu bango elekaka te azwi mama ida na idéologie ke mare mpo tobeta mantolo talaka nga mpe naa bampiaka na nga mikolo mbongo nayaki nango esili ozalaki wana depana obe ozokaka o phénomène alobaki phénomène alobaki phénomène asikaki no ntango nayoki yango nabengi ye amiso kosala eloko ya boye mpona nini ok sasa mama wana emiso na bipe mama ida nde esengaki nango mpiaka ye nde azalaki mpiaka sikoyo atali kaka bato abeta bamatolo baokipe lisusu te nde akreaki eloko wana mama ida na Kinshasa na semaine soki atourne bagag mokie na semaine mobimba ekozala ba 20 so na gag moko soki azwi mbongo mokie na gag moko ekozala ba $30 $40 ou bien $50 gag moko me basala bagag wana gag moko ekozala 40 ou bien 50 ou bien suka nango ekozala ba 30
est-ce que va permettre bango ce que ça la gag bon parce que toi il m'a comme groupe on est fonctionnaire OK ça la gag va passer au moins 30 ans sur kuna na groupe ko te sur moi quelque chose on na ba 15 va $10 Lisbo eza groupe munene ya Congo ba jewana kutiza kati ba phénomène ba jewana le phénomène a rosa on a besoin de mes chef on est banane Samba maman il a tourné bilo na ye ça ton mbongo azala te hein mais les kate on les a liste boy fondation et les kahuti parce que ye Samba dans na tourné aya ba pesa na miso to se na mo centre ba maza bana mokonzi ba kota la boloko te et on est à liste boy il est ami sa solo li mabe c'est pour nga président l'a dit so balinga so na président Elomé ba masumi mais nga na azwa suspension arosa suspension bino bien za te aza humoriste c'est pas pour nini te na ndenge ke na milliers ya ba comédien yesusu ba biga azane tiktoker suspension ba pesa ba onde ba tiktoker ne baza pe na organisation na mona mona ba to sala ba onde ba pesa suspension ou bien bino ne na ante pesa ba pesa suspension mais ayaka apusa na bon moto wana odiembela na zio mko bana na poto kuna za kana meta za kana mais bino pe quelque part artiste vous a reconnaissante tout ça là qui en vient na biso nani pe ya sona mais chaque Congo azoya ko aider bino mutabeli abeleli ya salibo artiste abeleli tout ça beaucoup mais chaque Congo ali rambo na mituna biso mais tout ça chaque Congo na l'idée à misi ba ndemo mais so ba ndenge moko siko lelo chaque Congo azate beaucoup mo regretter après liwa awa to zo ka ya ndeko na biso Richard Mukoko soki chaque Congo azalaki ne eroti abelelaki na bambongo ebima na ministère kasi to boya la biso moteke to bima bata pasi bata rolela siko biso to boya idéologie toto ba musicien te zo bon biso siko etaki ba comédien na bagara bout to kina na mamnane na biso ba bimisa biso bata comédien bata rolela te kolela ni vida wani na yikala lelo mam comme na vitesse msusu phénomène à mon bêta ou ta la même pas comédien Lisbo la kinama mon vitesse ndenge hein mon vitesse là c'est ba aida yo wana nzela ba mimi mon vitesse Jérémy pas mimi groupe na ye akena bango nini Dubai moni yeku talobi ke no fa banana groupe na yo bana ba batunsu te fa banana bana na emo wana eza mabete soka memi bato eza mabe te aza na makambo na ye ke yo bole mabe non mabe par rapport à ndenge mutu azalaka na ngonga na ye par rapport ya ndeko na Belleville autaki kosala show moko kala mingi de spectacle moko kala mingi nayebisi yo félicitation na Belleville natalaki yango te sala ezoganga sobeze tondi babi yango besoin ya rideau hein babi yango besoin ya rideau pour ce rideau eza mabe te esanse kaka bato tomonaki wana ça va félicitations bata SB babi ke no rideau ezalaki ezala te etali bango te bango mpe bakisala so mpe bango basali to batondisi tobetela bango mabe est-ce que c'est important ka soki belle ça ile kampo si la ça aussi la nekoba si la vefa sala ceci la lobia sala mabeza lelo fallait la faire au moli concurrence sur les ali malgré tout fallait les garantir c'est fallait sali lo mo faire fait fois ya concurrence ya moi to la ina ba vela biso wira na jibe concurrence ya moi leli minga lo sala yo sala ti yo pe fo sala bino ba dépend na manamo ne ba guerre ya sila na belle vive ne bo linga sila te soke makambo yango ezalaka bongo lokola bango baola makambo fo ezala kaka soki esili oyoka to etengani est-ce que si oza mpe chance ya kobenga basere na yo be moko kati ya bango oyesa bango eno sere atuka lokuta mabe te oza basere na nga ba bagrand sere bapetit sere bacousine nini tosa boboma moto baboma moto nini entre bango soki bovandi be na tournage obi te boboma bena moto makambo so esengaka nango bongo soki epele nde bazala moto alesaka moninga aza te ozopana moto alesaka moninga na bango mibale nde bazala na aza te
Bellevue alesaka sila te sila mpe olesaka Bellevue te ntango oloba boyebi keno osukisa ozosala keno motema passage de la foi ezoswa ntango oloba badira oui oyebi combien de fois pasteur de la foi wana vie na nga napesi bambote moto na nzambe oyebi combien de fois itala ye kutu pasteur afandisa bango mesimba te potika bango babongo bapotana kala mingi te akuti namonaki natala video moko alobi na mpona nga motema mosala nzambe nafukami boboma moto oyo mais ezobomama kaka ezobomama te pasteur totika bango ti kote bango mo bakokisukila basukili bongo yokaisi makambo tuka foto oyokanaka kaka toko monde ezalaki bo tokobebana tobebani na biso tozalaka na biso bien motu na kwe na ye mais jour tobongisaka oyoka moko adai mais vrai cause ya makambo ose ebandi ya penda betre biso na moloko tokokende na shit cause nango eza nini bango moko nde bayebi cause nango to mosuki oyo nga na olobi eza nango yango te tomonaka Bellevue azalaki nsima mama Olive mama dimama Bellevue mama Olive alongoli Bellevue atie sila na nde bango mibale bayebani kaka eloko nini esalaki ye ekende bongo bayebani bango mibale soki kutu nzambe oyo akela mokili mobimba oyo lelo azwa adversaire satana merci beaucoup nzambe akela mokili oyo lelo azwa adversaire satana mokili ekendaka ndenge wana mwasi mobali mabe na malamu vraiment tokosouhaite vraiment un jour baza basere na biso baza bandeko na biso un jour soki nzambe atutisi mitema na bango bayokana baboma moto oyo ekosala malamu vraiment toza kokende moke deja na chite toza na de Panama na yebisa bino ye akendaka gauche te akendaka pe droite te soki esengeli kena aniata na katikati aniata na katikati de Panama eza na artiste auta kozala président 2 minutes auta kozala na Rwanda bozwa chose akutana ye namoni emoneke na Rwanda quand même ça zoe déjà ezaka obligatoire foto kutana eza obligatoire te aza moto aye akuti oyo na Rwanda aye makambo na ye c'est tout aye makambo na ye nga mpe aza makambo na nga toki tozala na ejoka na lider ya miss oliviki bokutanaki tokutanaki na ye tokutana ye na lider ya miss tozalaka mpe na krista shoga eza obligatoire te kaka foto kutana na ye po oyo aza nani soit obengaki nakobenge mpona nini po tosala propre nini ozala na problème na ya nini yango mais ntango ye azali awa ye ozali na Rwanda awa eza obligatoire te kaka po tokutana bato oyo nakutana na bango c'est bon na Rwanda nazalaka na banani afande nazalaka joyeux anniversaire ya mama Aimé Mbaikia grande sœur propre babi oyo eza mwana yo mela na ngwende na yo mama Aimé Mbaikia joyeux anniversaire na yo tozalaka na mama Aimé ekoki te tozalaka na Kilimanjaro Mutombo ekoki te bango bazalaka awa mama Aimé Mbaikia oyo eza mboka na bango bazalaka yesu awuti poto etalinga te na kipoto na ye depana mimanga malembe ko mimanga malembe ye awuti poto aye kobeta tu na Rwanda akuti ya Panama azalaka na Rwanda amemaki Londres ata telefone te okoki kobenga ye keno président nayoki ozali président nani président 2 minutes ya nani ya yo eza obligatoire te soki eza keno oreproche na likambo mpo toshite okoreproche na likambo nini nareproche nani ndenge ozokendele ndenge keno aye mpe batika bamona baninga mosusu te mais ayeki makambo na ye asali makambo na ye asilisi akei na ye mabe eza wapi fo mona kaka bato yango baopesa nini to ya opesa bato yango nini epuis so bamonani et après tokundana na bosolo rapidement eza na problème moko eza na se wana yo na président 2 minutes nayebi te so yo olingi ocréele biso problème ayaki aye makambo na ye asisi makambo na ye akei sikoyo mabe eza merci beaucoup mabeza wapi biso awa pilipili na munga mwa songi moke ezangaka te vraiment soki bosepeli na émission oyoyo
bobenga biso nazoloba bien bokomela biso soki esenge no boza bamituna mosusu mpona kotuna de Panama bokomela biso ekosala vraiment malamu makasi. De Panama awa tozali na style moko ya tokotisaka invité mosusu aline oyo tobongisaki mais malheureusement aza na ligne te yoyebi kaka malheureusement te malchance po arate kosolola Panama FBI tu sais laisser mokonzi bana tona obenga awa réalité kongo eza mingi soit menge ko ekosila soit azalakangula pouvait kozala te azalaka na kini désolé na kini kuna kureke na pa donc kureke na pa ma charge pe kozala te à la prochaine donc vraiment le gars mutu vraiment basé belé le gars mutu vraiment okoloba nini mpona émission oyo tokundola pe monde la fin et en tout cas félicitations na boss na biso papa de Onzinga en tout cas félicitations banda pe na ye awa na omona nanga ba boss te papa de Onzinga soko sololinga ekesala ngamba bienvenue kaba na sepeli na plateau kitoko wapi suka papa de Onzinga félicitations en tout cas mingi pina ya olobeza te na opesa ka mbote Regen geni mwana mbinza ya tongo mwana montikili na bosante Eric masana moko Eric mtalati saka Luanda mubimba masana Eric soko za posa ulata na Luanda lubaka na oluka Eric mwana montikili ya tongo ya kamunga ngala na pesi bini bambote masana Joé Kapai na bosani yote Trésor Lande 1000 petit frère propre na bosalité Kati Manzazi yaya batu ya piga son amundi nazala bango mikolo est-ce que soko tena bongo tse basala na yebisi na bato tuto yoka na sangona na omuna bango te omuna mimanga venanga kungwati se tozaka na veni moko c'est 8 hotel neza likolo biso toza na se toza pena veni moko mais na vie chance on a te ya kuta na soko na venanga c'est 8 toza na veni moko ngalaza epa ya petit na Josa Luindu la Nzuki ya batu ya Sandrine la Coréenne abi poto etosi leka batasida bileli leka malimbo Pasteur Patrick abi bumela na mwene na binondo ki onida libo mami nzumbalo ya za na Sandrine la Coréenne na côté wana donc voilà, merci beaucoup vraiment Barbie. Ba côté wana epesaka vraiment kitoko makasi. Soki bosepe na émission oyo topesa mbote mingi na papa de Onzinga notre boss Barbie asali biso plateau kitoko na kasa Luanda. Ba bazana besoin ko leke misote ya ko visiter kaka. Bazana besoin ko visiter plateau ya Jemina. Na koyana bibi shingala si 6 millions ya basusi. Aya ko mona papa de Onzinga ndingi fandisi plateau. Pour la limiter Gisèle Bongifa Tokoyama Babi Gisèle Bongifa Tokoyama Simba petite scène en Sandrine la Coréenne qui toque. Merci beaucoup Babi Sandrine la Congolaise qui toque. Sandrine la Congolaise. La Coréenne. Voilà. Voilà Babi qui toque makasi na part ya de Panama Babi na net mon voto moi ça pembe bambote belé. Net pas à kaka. Azalaka wa nenet mo voto azalaka kaka tilelo na mimo kuna banana yala wana ba petit na ngai na mimo kuna nenet mo voto mongo JC mo azaka pembe wa tela makasi ke après mission to lukaye JC to lukaye bon babi yakima bato kwa pamba to bible to zoye JC to bible to zoye petit ngo banana ya amona na te Luanda songo kanga batu presque bakima batu na palanga menga za palanga na omuna bango te so circuler bien okuta bango nazaki na grande dame ou azaka agité Olga Mbambi nazalaki na Olga Mbambi en tout cas félicitations mama la bengaouze Olga Mbambi ayambinga kitoko wapi tikana pesa Olga Mbambi babote epele na bosani koma mbali na koma mbali ngana bi koma mbali na yo tanga komo musu eza papa sibata bona deja mobali na epena o basana e mobala Olga Mbambi aza délégué
délégué la personne bambo te belé malgré tout comme vous l'avez dit mais orgamba mes félicitations talelo kagaya namuna kya. Merci beaucoup vraiment à maman Olga Mbambe, maman na Degaouz, na peso bambote belé place les amis yo. Sans oublier bambote na ngai na mama Bitanzinga Masamba, bambote na bana nyonso na peso bambote, BBC Kasa, Sisi Lukoki Moninga Tour Eiffel, Esther Ngabadi na peso bambote. Trésongi na mon grand frère na kati ya français na peso bambote, Gela Ngangala na peso bambote Hervé Lukoki na pesa bambote Pichuna c'est na Pichuna Lukoki ya frère Michel na pesa bambote longona bana place oyo ezwami bino vraiment bambote na ngai na frère Nixon Mavinga je ngai yo to sola no bimulu mwana Luanda na Luanda ngai yo ve o petit na yo ngai lela toto yo yebi bambote bele JDK John Diamonica na pesa bambote ebele na ko bosa na te na papa Bazaire le Ndula ya Niclette Meta. On a vu bien que non. Papa Bazaire le Ndula Ebenezer. Ce qu'on a besoin ya kisi ya bien ya poto kisi ya kitoko. Oza malade nyonso obe la po kisi esala na kasa nzoto. Contactez pharmacie Ebenezer eza awa na Kimbangu. Soko wuti palanka oza ko mata o leke kisi ya Kimbangu. Tango ngosa la courva ono ke galemba dojo kitiwana. Pharmacie Ebenezer eza wana. Soki po uti golf dojo za koya avant comme église Kimbangu na ko vane ke na galemba dojo okiti wana. Pharmacie Ebenezer eza wana. Na loiba kisi ya bien na prix ya bien. Émission ozo bo sepeli na yango na za koloba mingi obenga ba numéro na biso eza wana na se soko lingi caméra olingi micro olingi biloko mingi ya technique oyo lingi awa na kata Gemidor totekaka yango. Oyo pesi avance na yo tosali contrat ekepa baba de yo bapesi yo bajour oyo ezake no ozwa biloko na yo oye na kata Gemidor oretire biloko na yo na kini mpe tozali bato nyonso baza na kini benga bamamero yango wana eza l'émission na biso tokoguide yo mpa ya moto aza na kini okopesa avance na yo batindeli yo eloko oyo ozwa yango oyo etikali bapesi yo. Donc merci beaucoup ya kokende mingi bena ezali te bambote na ngai na MK Madoda afande na peso bambote belé vraiment balobi sans oublier en depresso pemaka sans oublier Rikana la douce balobi mama mokonzi tosukia bye